Yaya ya solo teo kakabalobaka. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kasingana bagisaka yango. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais bonne femme ango, retrouver na esika nini? Tobeta katango awa. Salaka attention. Et ça na bisika mususu bakoyi kolinga mwasi te. Oui, c'est vrai. Mutuna mutota esika alinga mwasi na ye et puis ebota mbuma. C'est vrai. Batu mususu batikuta na basi na matanga. Et bota pe mbuma. Ba misusu bakuta na basi na nzela kaka boye e bota mbuma. Ba misusu bakuta na mwasi na église ba bisika zali ebele o bakuta na basi. Mais salaka angele yaya. La solo bango, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Là d'ailleurs, c'est très compliqué bande konangai. Histoire o epesingai mutu ko soit histoire ya Franck na Pauline. Franck akendaki cimetière kolinga mwasi ko kundande master na ye. Na kati ya cimetière alingi mwasi na kombo ya Pauline. Mwasi wana en tout cas akomisaki ye mutu ya mbongo. Kasi suka nango baye kokuta Franck na Pauline bakufa na mbe toujours ya voyage. Donc Pauline akufe alami balé. Ça c'est quel genre d'histoire? Tozali bongo kaka na Pointe Noire. Histoire autobete la bindelo. Yaya bokoto boka histoire oya Franck na Pauline mutu bakundie defo epesenga somo esalinga char de poule ya kosaka na te. Yango liso na kobetela yo lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi chaque fois tu ali ko kuta na pona ko solo la makambo oyo elekaka na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala soki mba liboso omona biso yeba ke komona ngai ezalaka fiston pelende tata ya sedeke mela sepelaka mingi yo soki obengi ngai tata pelende ya bote kotala na tongo déjà totelaki bino SOS ya ndeko na biso mwana biso Fallon oyo azali maladie ya misu kena monsieur ya tongo o comprendre yango bandeko oyo bazwa mwa mosolo soki oede Fallon basala yo opération azonga mwasi normal ekozala kitoko mingi tala mwana mwasi ndenge ya komi ya mutu mususu omoni na nzela koseka nanu te. Yango balobaka soki omoni mukwa na fulu koseka mukwa na te po ezalaka na misuni nango. Tala photo ya Fallon ndenge azalaki, tala ndenge akomi, o comprendre que atali bongo na besoin ya lisungi. Yaya soki ezali mbala liboso tosengi nango biloko moko mibale misatu yo au s'abonner. Soki o s'abonner déjà, merci yebaka ko partager et finir la biso cloche à notification pour la orataka ba programme la biso te kasi soki yo ozali o s'abonner sikoyo finir cloche à notification. Soki o s'abonner déjà, to yebaka bongo ko partager. Yaya fin de l'année yango to koma tozo koma le 31 décembre kala mingi tolobaki opération nous devons finir cette année na 45 000 membres et on peut le faire. Na lisungi na yo, on peut le faire. Tout na papa pembeni, tout na maman vraiment. Maman, est-ce qu'on s'abonne déjà à la radio Lokole TV? Papa, on s'abonne déjà. Yaya, moi aussi. Faites-nous plaisir. Ah, bida bon la tata CD qui vraiment. Hein? Pour notre année à 45 000 abonnés. On peut le faire, on va le faire. Parce que déjà, papa a boigné, nous sommes très nombreux. Il suffit qu'à Moutumoko à partager, pas à Moutumoko, Songolo Pakala, ou comme on a raté, comme Belé, Mbalamoko, bou, tu révèles des filles. Toi là qui s'abonne, que tu l'équipe on est belé. N'est pas le baga. Tu s'abonnes quoi? Kitoko. Ceux qui s'abonnent, Kitoko, ma casse, année venue, si le bout de 31, peut-être les premiers, tout ça, 45 000 abonnés déjà. Kitoko, tu s'abonnes quoi? Ah, bien bon, la tata, c'est qui vraiment. J'ai confiance na ebiki ko salama ndengo wana. Ya li soto robete la yo esalami bongo na Pointe Noire. Bande ko Pointe Noire boza mystique boza trophée. Bon ma solo mingi betami na ne oyo ezali Pointe Noire, ezali France, Belgique moi mukie, Congo oui, mais en tout cas oui bon to bunda. Tout le équilibre, tout le solution par-ci par-là. Et rappelez-vous, awa ezala ba histoire vraie autobetaka. To betaka ba histoire ya tondolo awate awa c'est la histoire vraie pour awa makamna biso za pembe na pembe est-ce comprendre voilà ndeko mobali oyo kombo na ye Franck to zalaki Franck lisolo wuti na famille na bango alors lisolo oyo zali très récente to kobeta yango vraiment avec intelligence parce que famille ezali na na pasi ya ndeko Franck oyo atiki biso ndeko Franck azalaki ofanda bongo na Pointe Noire.
azalaki pana bango, un jeune homme d'une trentaine d'années, mais à se débrouillaka. Azalaki na camarade na ye, ami d'enfance na ye, bazalaka na ye. Sika wabe ami wana akufaki. Tangu ami akufi, basali ba funérailles kaka nde ezalaka bakende kokunda. Bakei pe na cimetière ya Vindulu, voilà. C'est ça non? Bandeko ya Pointe-Noire, kombo ya cimetière yango cimetière ya Vindulu. C'est ça non? Ya. Bandeko ya Pointe-Noire, ezalaka cimetière ya Vindulu, po lisolo esalami na cimetière ya Vindulu. Kombo apesi biso yango wana. Tangu bakomi na cimetière, yaya, na cimetière tokendaka kotika bawoyi na dernier demeure na bango. Yaya, tobeta masolo ya cimetière awa. Soki okei cimetière, kopisaka na cimetière te, kolingaka te otika empreinte na yo na cimetière, parce que on ne sait pas. Biso bato ya misu mobale, tomonaka oyo ezomonana wana. Mais bato ya biso minei, bakoyebisa o makambo elekaka na cimetière okondima te. Il paraît tant bakendaka kokunda bato ndenge wana, eza meme na chef sa protocole. Bato oyo bazokoyamba na entrée ya cimetière, bato oyo bazomema esika bakokunda, bato oyo bakosala bacérémonie ya koyamba nouveau venu na monde oyo ya bango. Po kuna ezalaka monde mosusu. Yango naloba à chaque fois, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Imaginez sikoyo mutu moko, po kuna peza monde, mutu moko so akufa bazaka bato bacaprice ebele sikoyo bakokunda mninga oro aya ko welcome mninga, oro aya ko sode bienvenue mninga mo ya atemi na nzete mo aotala na musika. Bino bokomona ete mais azomona bino très bien. Sikoyo yo vivant, mutu normal, imagine sikoyo ki pose masuba, oke sikoyo na nzete wana osuba. Eke mutu akufa telemi wana. Ma osubela ye no? Aosepela na ote? Akobeto mbata akosala mwa mystique. Yango mona ko mutu akutaki cimetière. Azoika be mutu pasi akufi. Yaya, tote ko kundana ye mutu moko songolo pakala awa. Azalaki bien pourtant. Une semaine après akufi ndenge nini tala ye na cimetière. Asalaki geste nini landelo komona ke geste moko ba otoloba awa. Peut-être asalaki yango. Et puis quand tu es esprit faible, bakendaka cimetière te. Naloba à chaque fois tango otambola, yeba makila Jésus-Christ a priant liboso, pe na sima barrière. Vuluzi mbango a protéger. Te, osala yango, kokendaka cimetière te yaya. Moi je me rappelle, yango na zoko ma recours à l'authenticité. Tant to banaye kokola, ezala ki affaire au mona biso mukolo, ne bembe uto ko mona te d'ailleurs c'est wana baba ko fa pa matin. C'est ça que ba kunde bembe, mo muneno wa kunde bembe. So kunde bembe zoya bo kimi bo mona kunde bembe te bo mona yango te. Ata pine ya kunde bembe ko oni atate. Bana bana ke cimetière te. Mais so mona bana ba ke cimetière. Cimetière comme sika ya kermesse. Matange comme sika ya kermesse. Bato soki mutu akufi olie bakende kokunda na lombango bango bakomisa na kermesse babombi no boya tosala ba uniforme tosala ba forme doki feti kutumbukie matange comme esika ya retrouvailles et comme esika ya retrouvailles yaya matanga e comme esika ya feti esika ya feti yaya au moins mutu abeti teni normal lokola pe Franck abetaki teni na ye tangu bakoti na cimetière yaya bazoko kunda Franck akeko kunda camarade na ye me misu pai pa yaya c'est pas n'importe où balingaka mwana mwasi to mobali te n'importe où tobetaka masolo awa yaya ozokende linga mwasi na cimetière mwasi oyo oyebi te. Je peux encore tolérer que moi si yango yebi bo zakane quartier moko oluka occasion mona raite au moni na cimetière boke kunda mutu moko songolo okwe ko aborder mais yo yebi ete au moni ka na cimetière Franck beta kanisi no bango pe baye ko kunda lokola baholo ba munoko moko baye ko kunda amoni mwasi asepeli mwasi azongala mwasi pe atalie na miso balingani pe approcher mwasi wana kote ba kunda camarade na ye Franck koto atolinga mwasi alingi mwasi wana pa se pete maye matanga ba se changer ba numéro Franck aye ko continuer ko kunda ye pe kuna ke na cimetière akenda ki wapi on ne sait pas kaka mwasi pas disparaître wana et ba tani ma numéro tangu bazongi babandi pe ko bengana d'abord téléphone et pa ko kutana
Tant bakutani, Franck maman était surpris que moi si on a zali moi si ya mbongo. Moi si on a zali moi si moko ya mbongo. Abadi ko pesa Franck Mambongo, Franck alaine ka débrouillard. Batukutu na quartier va comprendre te, même ba famille à Franck va comprendre te mbala moko mwana bango akomi na mbongo. Yangona bandaki awa, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais quel genre de femme? Et pour trouver moi yango wapi. Ah papa fiston, ozo peksa bisto linga bas na cimetière, oui na pekisi yo. En fait na imposé ote, na betika ali solo. So moniki osala malam pour la yo linga moi na cimetière kaka yo. Mais priez sans cesse. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Tongo me dit pourquoi. Est-ce qu'on commis? Est-ce qu'on commis? Est-ce qu'on commis? Bandi osa échange jouana ti. Moi, si je dis Simba Franck, Franck a un business dans le colis, Franck a fumé une boutique d'habillement à Pointe-Noire. Franck, ça va. Moi, je suis en train de Mbongo. Je vais proposer Bazouandaku. Franck a bien pas la bango, Bazouindaku, moi, je vais dire que Ndaku, il y a 2 chambres, salon vieille, puis 3 chambres, tout. Franck a joué soin après quelques temps, parce qu'il a commis bien, après quelques temps, Franck a tourné, moi si wana. Premier jour, après temps, mais si vous avez parents na yo bazalaka, wapi. Ngala lingna bala oga bala po otira ya ngamba parce que la moni o changer pe na vie na ngai. O te na ala nous prête te. Ya ke bala bas o soki bozo li bozala na mutu wana. O yebisi to bala na o na nous prête te. Nandeni. Na prête nandeni. Bozana mobile sika moko, bofana ngane sika moko, boke no bala yo za prête te lingo sa nini. Ya to peni o za radio lokole to fungola o za pembe na pembe awa, to so la pembe. Est-ce que komi? Tela nga j'aime ko? Tela nga j'aime toi na mois de décembre, ya yoka vibration. Toi na décembre, tela nga j'aime toi le besoin to koma 45 000 abonnés avant année aussi là et j'ai confiance na bino, on va le faire. Na beta katolo po na bino, balandi ya radio loko télévision. On est ensemble. Mama Zola, est-ce que na kosi? Papa Samuel Miguel, est-ce que na kosi? Vicky Mabonza, est-ce que na kosi? Toza ebele. Marie Bivens, est-ce que na kosi? Maman Suzanne Massamba de moi, est-ce que na kosi? Maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique, est-ce que na kosi? Trésor Pindi, le prince de Madrid, est-ce que na kosi? Eric Chimanuka, je valide. Les princes de Barcelone, est-ce qu'il y a aussi? Faites-moi plaisir de s'abonner massivement pour notre 45 000 membres. Franck a tout nié. Combien à moi, on a ici notre Pauline, hein? Pauline. Franck a tout nié Pauline. Mais si vous avez parlé de ça, 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 musique, vous avez à l'étranger, vous avez parlé de ça, ah, vous avez parlé ba parents baza à l'étranger bon étranger ngo baza na mboka nini boyebi moi c'est à battre et puis a pesa suite te bo tout le monde peut katuku bien zalaki makasa en kembo okolanda mingi te pozo de makasa en kembo moi c'est normal faites salamaka no salamaka. Ils ont vécu pendant 2 ans histoire homme tapesha ngo membre ya famille ya Franck a vécu avec Pauline pendant 2 ans. Si un jour, après 2 ans, basalaki na Pauline, Franck na Pauline nanda kuna bango, parce que de temps en temps, il y a Franck qui a mobile il peut y nanda kuana, donc famille ba yebi que Pauline ça va. Moi si oya bongisi ya na biso. Moi, je suis un bon chien à biso. Ba parents ba tuna kutu, mais moi, je suis un parent ne batalaka tout qui bala. Oh non, ba parents ne batalaka étranger. Étranger, on a un combo. Bon, tellement bon que c'est là qui on a katuku bien ça, on ne peut pas beaucoup insister. Sinon, tu es au quatre dans son bon côté. Jour mususu après fête, Franck, na Pauline, pendant que ba osa la fête. Et ya keba na basi o basala kabaloba pendant que fête salama azoloba no maloba a otunu makambo a osengo mbongo na fête c'est basenga mbali mbongo na fête en plein fête ba pesa promesse en plein, il y a une promesse ya fête ya solo to ya lokuta.
Pauline pendant que fête salama ayebisi Franck non année prochaine na kokende ko visiter ba parents na ngai na ko sepela soki to kei Franck sigota keta assistant tang fête sili ba jouir avant d'abi oh obana loba olongo kende ko tala ba parents na yo oui abi année prochaine on retala ba parents na ngai est-ce que okolinga ko accompagner ngai avec plaisir d'ailleurs c'est ce que moi j'attendais n'est-ce pas nalingi na mona kama parents o babotelinga mwana kitoko moi si kitoko boye bagina mona ba parents oyo babongisi vie nangai au travers mwana na bango c'est très bien yaya bazui pe date yango utakoka na mois d'octobre awa c'est une histoire récente vraiment récente Franck akende kokunda to bakende kokunda ami d'enfance na cimetière ya Vindulu voilà Vindulu bande ko Pointe Noire cimetière ya Vindulu n'est-ce pas voilà kaka d'octobre tangu siko date yango ekoki o bayokanaki Franck azwaki soin abetele ba parents na ye que non en tout cas na mois d'octobre oyo to kende to voyager na mwasi na ngai to kende kotala ba parents na bango et puis na est-ce que moi ezate to yamba na mongo na ba parents na nga pour malibala habité to que non yamona et puis to kozonga ye ako ba parents to sala makamba lettre on y a pas de souci papa fiston babimisa passeport ya Congo Brazzaville babimisa passeport Pauline ayebisi Franck pesa ngai moko na kozwa visa ozwi mwasi aosala za presque nyonso mpona yo yango ele moko keba na kozala gigolo yaya o pecho aza na mbongo na koti aosokipe mpona ngai nazwi mere moko azokipa mpona ngai eske oyebi etat ya mama wana okomi oyebi etat ya mama wana tosola pembe ya yo eza radio lokolo ye moko azwa passeport akenda nango tya visa soki mpe visa ya mboka nini nga na bino toyebi te baisi te bazwaka visa bako voyager lokola lobby mardi n'est-ce pas exemple to pesi alors Franck ayebisaki petit frère na ye soki to voyager lokola nano toboti te na kosepela oya kovaa na ndaku mpona osokipe na ndaku tokosala 2 semaines so toye kozonga komisa yo ozonga na yo c'est bon bako voyager lokola lobby lelo Franck asolo na petit frère na ye naisaki yo ke non tokendo bien que lobi okoya déjà patati patata donc c'était prévu que tabino yaka kutu avant faut un lelo net lelo boye comme ça atikele ba mike mo mbongo bloka mike des la kawana alakisi pe ndaku mais petit frère ya Franck esali ki abosana ki ayeko sutukaka na pokwa net ya lelo pokwa polobe ma fille ok na tongo ça fait premier te ngai be na tongo makasa ba 8h 9h on a déjà wana lobi yango pe kokaka te ekoki tango lobi yango ekoki leki ya Franck aye pona kata ezaki lupango azaka bango moko moi j'tambale na ye mais ba voisin bazali bien sûr ba bazalaka wana ba bango abeti porte mto afungwa te curieusement porte zaki ofukuma fungoli porte akoti abon ba mituka na bango 3 mituka zawana mais ba bazate akena lok abeti porte je rappelle détail moko bazalaka na sentinelle bazalaka na bana mwana musala mais apparemment sentinelle après qu'il congé un jour avant ba mwana mwana musala po bazokende voyage abeti porte andaku mto afungula ta meki boye porte fungoma wana leki ya Franck akoti na salon abengi ya Franck mto ndima te ya Franck mto ndima te wana muta pesi li solo il s'est dit mais bango est-ce que mais baketongo ba okende na vol après-midi wana yebso ba erni mais na tongo bake déjà point ya qui est na nenga te qu'est-ce qui ne va pas déjà pendant ce temps apesa qui est clé d'oublir azaki na doublir a clé ya peke de bien enfant pour ndako mais porte yaki polele muta te qu'est-ce qui ne va pas atayi dikola mesa
batikeli lettre non talanda ku malamu e consort boye tout le monde ça va promettre sur ça 2 semaines to koya kozonga enveloppe akaki elaki wana mbongo na kati $3500 oyo akosokipe nango pendant 2 semaines avant ye azonga. Siko il a compris que il y a sa voyage na moi sina ye bon rapport meate à côté ce qu'on a chambre. Et ça qui a bien 2 chambres, ça donne 2 chambres, mais la couloir, cuisine elle est kuna, la salle de bain, donc moi couloir moi quitter là qui wana. Salon, au côté couloir, chambre moi ya bango, chambre moi vide côté yo, salle de bain, la cuisine côté wana. À côté la couloir, ba yoki la cuisine, alobi tango à côté na couloir, ayoki loko na esprit ya batu. Donc abi au moins se sentir on dirait présence c'est le robot attendant quoi. Sentir présence ya batu na kati ya ndako. Oh, ça c'est quoi ça? Ah, qui bien t'es. Curiosité là parce que bah personne qui autorisation et personne bah les bosses chaque fois les qui a franc et d'apprendre à bango à côté dans la chambre nous il y a problème t'es. Aki azu god na valise na ye afungo chambre oh bandola la atiango tanga wabima ki wala sko afungo ameki sko chambre ya na Franck na Pauline ameki ofungo be fungami afungo la boye. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Yaya, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Il faut faire attention. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quel genre de femme? Une bonne femme, oui. Vous trouvez une bonne femme? Pour lui, une bonne femme, je ne sais pas aider mon bal. Mais où avez-vous trouvé cette femme? Moi, si nous sommes en copine na yo wana, copain na yo, ozwa esika nini, tobelaka awa. Yo muto linga boîte de nuit. Olinga okende bisika patati pata songolo pakala machin. Na minuit na bar bazwaka moi cité. Bazwaka mobilité. Ba pisaka na ba cimetière te. Ba salaka ba cérémonie belebe na cimetière te. Ba lingaka moi si na cimetière te. Ba lingaka mobile na cimetière te parce que na cimetière wana boza na monde mususu na loba awa. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Vous savez ce que les qui a Franck a trouvé dans la chambre? Dans la fungo liboye. À mon cadavre, il y a Pauline, pardon, na Franck. Il y a na ye, na moi, c'est passé au Koufa. A ganga, benga, mama, benga, alerta police. Abima, benga, ba voisin, bon, yes, bato koufi, awa. Bato batoni na lupangu wana, mbila pe aye, atali ba benga, bazwa bankoro wana, bakenda nango, na hôpital. Batali, ba déclaré que Pauline, pardon, na Franck, ba koufi na arrêt cardiaque. Ya ba mort monsieur ba koufi na arrêt cardiaque. O nini bo. Ça ba mort à solo. Et là vous comprenez, vous allez vite comprendre que donc ba sala qui voyage na âme. Ba tout so mo na ka koufi, ndoka koufité. Akei quelque part. Yango wana papa ya Suisse ya Londres pardon lobaka awa soki mutamina kufi d'une manière mystérieuse soki pré ya makasi fata pena akozonga. Donc on a vite compris que bah des personnes qui ont esprit bah voyager à l'âme qui moi je me demande est-ce que soki le qui a Franck ayaki afungola ki chambre wana te topé bango peut-être par mégarde. Ba bossa na kokanga chambre so bakanga chambre eke les gars fanga ngwa mona ka ba voyager na ba kit nzoka ba na carte ba voyager dans l'âme. Est-ce qu'après 2 semaines balinga ba ko zonga ba tout normal to ba kufi libela to yoka ba sango misema mo pende ngwana akenda kana monde wana akufaka et consort après azonga après 3 jours. Est-ce que Franck na moi na Pauline balinga ba zonga ce qui va faire la chambre wante tala kunseki tala kumamba frère Johnny a besoin de l'histoire mo awa ya musicien moko boya kana mboka oyo musicien azaki na yemo ko signer ba contrat moko boya na otanga komba musicien aza munene boye billet na chambre d'hôtel a comme na mboko pi petit na ye on dirait ba zakana ba cérémonie chaque 12 heures lo mo ndengo wana atinda petit na ye. Ah, que les gens s'occupent de cigarettes, s'occupent de sont pas ça avec incantation, je ne sais pas. Pile petit naïe, autant à comme on a été. Petit à moi qui a oumeli,
autant umeli wana ezalaki déjà peut-être air na ye ya kosala baincantation peto atanga ye afungoli boye akuti musicien alati barobe ya musicien ya pembe wana atiele bakote na matoi awa alali tout droit boye lokola abouge te abangi yango yoka bamisien mosusu bakufa balala balamuka te tanga mo ndenge wana esali kobanga abengi ye praise musicien yango akosala mpe succès oyebi ye na kotanga komona ye te peut-être ye moko soki solo baki tata sedeka yebi solo ndenge nini oui toyebi yango mais otangi komba motu te ntango ndeko wana mo ndenge wana azwi panique abengi praise azandima te kao penako abimisi kwa akiti mbangu akende kobenga bata réception heureusement bango bata mpe sixième sens ayekola muka atelemi abengi na kombo yaka omoni akoyesa mutu moko te bon nayebi te comment est-ce que Franck na Pauline bazalaki na vision ya kolamuka entre je ne sais pas tango bati arrêt cardiaque baparent ya Franck batali mais mwana bisa kokufa boye ndenge mwana kokufa boye eza mort moko en tout cas mystérieuse. Il fallait pas voyager ya kokufa boye non baparent ya Franck bake kotalisa na village babenga yango Dioso na Dioso kaka kuna na Pointe-Noire bandeko ya Pointe-Noire boyebi village Dioso bake na mboka moko monango Dioso bake kotalisa babino est-ce que moi na bino Franck ayebisaki bino esika nini ye azwaki mwasi na ye aloba bakutanaka jour ya matanga ya ndeko na ye bakutanaka na matanga bakutanaka na matanga to bakutanaka wapi mwana bino Franck alingaki mwasi wana na cimetière mwasi wana azali mutu oyo akufa baparent na ye baza batu ya Congo Brazzaville te mais ye akufaka nde na Pointe-Noire aya bakunda ye na cimetière ya Vindulu voilà esika bakenda kokunda camarade ya Franck aya salaka attention tango tokendaka ba cimetière batu mosusu omona groupe batu boye aya est-ce que oza sûr que batu waso bazala batu vivant yozolinga mwasi kitoko mwasi ya cimetière ekoma lokola kermesse bafi bazolekana bamini jipe wana watili ya noir mosusu pembe kitoko akosakana te est-ce que aza mutu vivant mosusu bako koaborde yo yaya salaka angele kolinga mwasi na cimetière te alingaki mwasi na cimetière nzoka mwasi oyo azalaki mutu akufa baparent ne bazalaka na monde mosusu ndenge ande kotungisa ye amona baparent et puis dele na ye ezalaki ayaki na ye koenjoy na mokili oyo mwana wana azalaki na ye mabe pe te ayaki ndenge apa sepe na mokili avivre na ye na mokili oyo ntango apropose ke tokende amona baparent yango apesaki ye date abandaki kotala ye mais mwana oyo Pauline alingaki mwana bino Franck na bolingo ya solo yango azwi ye akende kopresente pa parent na ye voyage balinga basala wana ezalaki faye bakufa bakende si onga na mituni po batunaki ye te nga na mituni suki na pesa exemple awa soki leki ya Franck afungolaki ndako chambre wana te nde bakendaki wana balinga bakende pe ti balinga baya kozonga tala kunseki tala kumamba papa fiston tokunda Franck nayebi te $3500 o batikelaki nga wana ezalaki po tokunda Franck tosala baobseka Franck to ndenge nini est-ce que Franck akei na mwasi wana ndenge wana Franck pe akobando bimaka te bakoya kovivre na ndako wana ndenge spirituel te yango bandako mosusu ya kokoti ndako boye ozofutela ya ozomona baesprit na kati ya ndako nzoka bakolo ndako bavivaka mpe na bino wana mokili ya makambo wana ozwi ndako ya sika zwaka possession yango sambelaka yango benga sango apurifie ndako wana benga mosali apurifie ndako parce que tu ne sais pas. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Dans la histoire de Franck, histoire où il y a Franck, elle est vraiment récente. Franck a koufi pour les knaye a kofungo la chambre. To Franck nenga koufi et a eu départ naye. 3500 na
na munoko alobaki o boso kipe nango na desme ona osala tozaki mbongo bakunda na ye tundenge nini boutique ya Frank ezali ndako bade ko futela wana papa Fiston tolonga bloka ndako ba 3 mituka wana ezali epa na biso na ebité est-ce que mituka wana ekolimwaka un jour to ezala ka wana tisiko mutasimba mutuka wana papusa obete ezali salaka angele kolingaka basi na cimetière te est-ce kokomi o tolobaki te biso atolobi tala histoire ya Frank esuki awa soki solo oyo esungi yo te to esepelisi yo te partage yango peut-être kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala yo moto otala biso yaya soki ozana lisolo ya kopesa benga biso pesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te komitungisa te tikela biso audio tokobeta lisolo oyo kaka ndenge tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso fonctionnaka ndenge wana. Allez, d'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous, hein. Chap chap et tchara.